grand merci na baenyon soyo bakolanda biso, un grand merci na baenyon soyo bapona Info Plus comme chaîne YouTube na bango. Nous sommes en direct Yango Diabaka Congo Central. Esika oyo makadam ezo salama. Na sima na ngai bomoni ndenge misala ezo salama déjà awa misala ezo salama na sekuna déjà banger ezo salama misala. Toyaki to palper réalité par rapport ya o tozo kana matoi ya batu biso moko étant que ba journaliste ya investigation totambola ka poto ya kosala musala oyo to misana kosala tosaka musala ezaka pona ba information yango esalaki que na se déplacer lelo na za na ngudi ya baka derrière moi bozomona ne ba moto ekomi nzelo ezalaki vraiment cascade mais lelo yo nzela esa ezosalama kitoko musala ezosalama kitoko soki makambo ya malamu ezali tozanga te koloba tobeta maboko po ete musala ezosalama malamu awa toza na ngudia toyokota kote baosala nzela ngudia baka donc tokatisi pont donc misala yango ezosalama bato baotya tembe moni village ngudia baka toza vraiment awa tokotala nzela nde esalama ya lokuta to ya solo en exclusivité l'Info Plus et Yango Diabaka. Nous sommes venus rendre visite comment le travaux s'effectue. Donc c'est ça vraiment où il y a ba caniveau. Ba te belé ba lo ba non nzela ngeza musika nanu yango. Donc na ko palper réalité. Vraiment palper réalité. Yango yo. Kaya si déjà bwakami. Ba caniveau pe yango yo. De part et d'autre. Je fais un 100 pas. Tout à l'heure, travaux de salam. Donc, misala salama kitoko makasi. Le bateau va nous douter que misala salama te misala yango. Et permettre que tout bana au makumba vélo na ndenga calme. Yango. Makadam yango. Makadam yango yo salama déjà. Bandako ba mapango yo valeur déjà. Toujours fait ça, toujours ça là vraiment c'est fort. Tout matama likolo. Tout à misala nezo salama. Ah toi ngudi abaka. Ah toi ngudi abaka. Ndele komi pepele mais so tozaki ba vidéo ya liboso linga za boete ndele zaki mabe makasi. Oh mais que bima petit futi kimvula ndele ke omati. Nous sommes en direct ya ngudi abaka. Toi to palper réalité à misala. Misala vraiment misala magitoko makasi. Yango bakambo déjà yango makadam mpe yango kitoko makasi. Sale usala kitoko makasi. Makadam yango yo me usala kitoko makasi. Msale usala kitoko makasi. Sale usala kitoko makasi. Sala yango yo. Ngamona ema palper tant qu'un journaliste. Ate ba betelanga lisolo te. Ngamona eko palper réalité.
On a dans la place de Wouti. Tout ça, on a Diego, on connaît. Guide toujours, guide toujours, guide. Guide dans la salle, donc, dans l'anzela, on va dire que tu es un homme. Kiloma yango oyo baangin mpe yango oyo baangin mpe yango oyo awa tokomi kote nini me tokomi na mwa likolo me totiki nzela mosika place towutaki voilà. Nzela wana kuna nini? Ah. Tande bakare banda au mata. Un grand merci na bayenyo so ba Rolanda biso meilleur V na bayenyo so ba pona info plus tozali bozala scotché cimenté na Rolanda simananga eza na guide Diego en connaît oyo vraiment bato ebele bakoye bayebi ete mais na bengi guide po à chaque fois nazalaka koto oyo azalaka na ngai accompagnera ngai na makambo ebele vraiment ba ndeko info plus soki boana besoin ya koya kosomba mapangu na bino na ngodi ya baka to pe na ngombi lutendele ndeko Diego azali il est maçon aza maçon aza chef ya chantier contre-maître vraiment accompagner na makambo ebele pour s'abonner massivement info plus tout ça donc en direct ya ngodi ya baka botala ndenge mituka ezoleka vraiment naye ko palper réalité. Merci à Babimboli, merci à Pique Rouge na Saint-Étienne, merci à Maillot Jaune na Russie, merci à Yawa Jokisa, merci à Katia Mabeka la Star Cayenne Diamant Vert de France, à Ya Jolie Mabeka Mokondarène, merci Batuboza vraiment Mouébélé, Massananga Emmanuel Moussa Futala, Pemeni à Lupangu, Prince Komi Pemeni. Diego yo na sima donc tozana ye awa masa na ngai Ravel Boyenga masa na ngai bato koza vraiment ebele la fraternité Congo na biso ya Balin agence KEK ya Kaluji Konde oh vraiment azana besoin so mandaku le azana besoin location ya mituka bozanga te ko contacter biso un grand merci na ba nyonso ba ebi Mustafa Malembe nazolo ba bien fraternité Congo ya Ben Kazadi Patrick Kazadi na États-Unis wana bat boza vraiment mo ebele Osé Rodal masananga disavoka na bangola wana Fatou Mandela la grande dame na bangola wana Rachid Nyongwa ya Mustafa Kobange vraiment yozalaka na se ya motema ya Berti Poeta mon père mon mentor, Lukman Moudingumba, l'architecte de bonne valeur. ISTG en marche. Moi, on a besoin, moi, on a kitoko.
ISTG na bandal wana avenue Mbavu 3800 vraiment ma filière eza mo ebele wana mona na kotanga kitoko toza en direct yango dia baka to yaki to sala musala merci vraiment bo s'abonner massivement na info plus bo zangate Patrick Ekumbu masana ngai Patrick Ekumbu masana nga Muhammad Biyaki la bière bo beni wanzambe abilele ya peko ce monde ya mama ya peko ce monde Jérémy Kinalele ya peko ce monde Kinalele batuza vraiment mo ebele batuza mo ebele vraiment potala ndenge batu bazotambola potala merci beaucoup.